parler à langue on se balobaka na shondo bashida boy bango kiza lokuta puisque ngai loko na lobby j'ai même ma main coupée. Makamba ba pasteur ko kende ko sambela ko sala ba veiller ko sala ba bloko eza bazo luka bambongo na bango po sa enrichir eza ko luka bambongo na bango ba sa enrichir ba koma na banini yango te nde peuple azana ngo posa peuple azana posa ba makambo wana te ko kende sambela depuis banda ko sambela be église nde bebisi makambo tu depuis banda ko sambela ba ye ba sali be stade to sala bo suka na bango ezalaka kanyaka. Merci beaucoup chef. Il y a des sages mususu bazana basuka mboko bazana kata Congo bazana makambo mais bazana droite ya koloba bazana droite ya kopesa makambo wana phénomène kulune za ko kanga bango te ko beta bango te ezaka to saki na chaque commune nyonso ya 24 coins tozo saka ba pesi bina makambo na loba ba chef o bato baza très spirituel eza ba profondeur ya batamike te o ba ya na moi connaissance moko bo non makambo ngana zo loba bankumu opena baza ba guru du temple opena baza na kata initiation ba mona musika pour phénomène oyo et ko sala scène en plein nango tozo mona o nanbo na plein onde to mona ki to solola ki déjà makambo wana tozo tala mekamsu to ko dévoyer ngote awa mais ko sela ko kene ko kanga ba jeune ba ko kanga lelo ba innocent bazo kanga ba innocent et puis makambo ba pesa ki bango ba sala sur le terrain yango te ko piller ko kanga ko violer alors yango ndete président de la République azana ngo posa faut ba sungaye kosunga il faut bateau baza fiable ba yebi pe pouvoir makambo nyonso vezala na moyi elekaka na butu ne pas bakoko na biso bazaki va basala makambo nyonso faut ba kende ba consulter soki ezalaki bongo te lelo c'est que ngato déjà indépendance mais longonya na président de la République puisque à comprendre et puis lokonga nazo pesa longonya na ye na yebi ki na gouvernement yokobima lelo biso batabokoko biso na kata coutume to kozwa place na biso poko sololo nyonso to sololi na makambo nyonso président atali ay ko comprendre que oui ezana batebele bazokotisa ignorance ya kolunga lelo ko bungisa bokoko bokitise bakote bele mutu so mona lati bokoko azani mutu aza okitisa osa makambo mabe ndei ba pasteur wana ba pasteur bazobenga na bana lelo na ndako kulune koti za phénomène ba pasteur lelo zo mona kibasi bazobonga mabala c'est phénomène toujours ba pasteur car bango ba pasteur bazozo pe ba pasteur bakumusala makambo plus désolé de là ya makambo bazosala ya kosala même ba science ya ko dominer bandimi pasteur asali mabe mais mon diminer toujours la zone dima so be biseki ya pasteur na saboité ote ne touchez pas mais ouais non yango te nga longonya na nga sengo ezali makasi na président de la République na ningi vraiment na message wa mukina ko pesa ameka kotala vraiment ministère ya kutimi soki lelo kutimi ya kozala wana e kozala longonya pona biso c'est bon ya ba kulumeni mwana beno bankulu ntamunza mambo bantu batahoya beno bakulu utalisa kibino bosana ngapa bankulu bankulu Bankoulou. Merci beaucoup. Merci Bankoulou. Bozali kolanda biso de partout à travers Congo Lisanga télévision to tombeli bino vraiment mbote bisika wapi bozwami to senga bino toujours bo s'abonner massivement bo aimer bo partager ba vidéo na biso et koza vraiment malamu mingi biso awa to yela bino toujours mais matali politique ya mboka na biso Congo ba actualité oyo kotambola penda na mboka na biso Congo nazali nga moko te lelo tozali na Mala Rajabu o bino nyonso boyebi na ye penza tokosola maye mingi oyo koleka na ville province ya Kinshasa tokosolola mais matali surtout spiritualité est-ce que pour Congo ekende liboso esengeli na bakongomani nyonso basalela spiritualité tokolobela phénomène kuluna tokolobela penza maye matali République démocratique du Congo na Mala Rajabu on a quelque déjà kopesa mbote Mala mbote mama journaliste Nicole Belé mama nangai tozali kongo nzamba bakoko azosala grâce et puis sali lelo tomonana
malgré tozalaki na mama mobembo kobima ebele nde bakoko bapesi biso mpe chance lelo tomona na lisusu tozali wana poke tomeka kosolola na bacongolais nyonso mpe na bapeuple africain nyonso donc monde entier. bakongomani bakolanda partout na monde entier meka mpe kozala bref ose présenter bao bamona yo kala vraiment na bao bayebi yo te ezali vraiment esengo mingi komona ngai susu lelo na kati ya betando na bino nazali mala rajabu bayo déjà basili koyeba nga bayebi naza mutu naza na kati ya descendant ya pouvoir ya coutumier etanke na kati ya pouvoir ya Kasongolunda nazali moko na kati ya groupement oyo ezali groupement ezokosimba bagroupement nyonso esangisi 4 ya bacommune banini ebele epuis nazali moko oyo nazokosunga bagene naza na fondation bato bayebi fondation naza etanke médecin traditionnel mpe nasalisa bato nasali mpe makambo ebele na kati ya Congo oyo basili koyeba epuis naza mpe moko ambassadeur universel pour la paix puisque tobundaka toujours mpo na bantivalere mpo kimia ezala et puis tozobunda toujours mpona kosunga surtout papa na biso mokonzi mboka na biso oyo azali na deuxième mandat na ye oyo asili koya pour que lelo akomi mpe kotia ka na bagene lelo ezalaki vraiment mokolo na nga nameka mpe koloba totalisa mpe ntina ya bokoko totalisa mpe ntina ya bozindo ya spiritualité mpona nini lelo ozomona makambo ebele ezokosalama na ignorance ya bato lelo batie bible eza mabe te mais baye bazosalela bible nde bakomi kosalela yango mabe bakomi kokotisa biloko oyo akobosana même authenticité ya pouvoir na biso nde yango moni makambo ebele ezokosalama lelo nakopesa exemple ya moke poke nakende mpe na badetail ebeye te tala na ntango akala bakoko na biso basi bande kobota na césarienne te par exemple la moke ba cancer de sein ezalaki te lelo ekomi mpona nini bato ebele bakomi kolobaki authenticité bokoko nde mabe nde yango nde eza bovrai bonzambe nde mokili eyebi te mais soki tokozwa temps tokomeka mpe koloba na mwa synthèse ya moke oyo nakoki koloba na bato oyo mpe bacomprendre take mala rajabu nde yango wana oui mala rajabu tokeno bamatali spiritualité vraiment mingi babangaka yango bamona yango lokola kisi esengeli na yo olekisa bato yebisa biso no vraiment importance ya spiritualité est ce que po kongo ekende liboso guerre esila na est esengeli na biso tozalaka na etali spiritualité lobango na lingala eza na nini oui spiritualité omoni terme ya mot spiritualité bato ebele basili koyeba te puisque toza na ba spiritualité eza nano yango eza en global na kati ya spiritualité tomoni babranche eza ebele na kati ya spiritualité toza na foi eza kaka na kati ya spiritualité tomoni initiation eza mpe kaka na kati ya spiritualité tomoni eza na baguérison eza kaka na kati ya spiritualité soki tokomeka mpe kokende nango vraiment na mozindo lelo nakofaire expliquer mokili mpo bacomprendre ke le peuple périt par manque de connaissance ezali connaissance oyo bamindele oyo lelo bapaster bayeli biso bolobaka souvent natakaka bapaster non nalingaka kolongola beaucoup plus ignorance oyo ke biso banoir bayindo tout entier Afrique oyo tozalaka nango totia na kati ya mito na biso ya koyebaki lelo bokoko ya biso nde ekomi mabe non yango soki omoni lelo makambo ebele ezokobundama mpe ezosalama puisque eza na baoccultiste miso ya baoccultiste d'abord ezali soki vraiment te ekozala na baprochaine émission peut-être mo temps ezala moke nakomeka mpe kolimbola yango kosembola vraiment mpo bato bayeba mpe mozindo ya bokoko mondele ye moko aza na bokoko na ye lelo bozoloba Jésus ya makambo bato baotia Jésus mais Jésus oyo biso bato bazoloba mais ye te baréalité ya makambo ezokosalama na kati ya église eza mawa na meme oyo bino bozoboya lelo bokoko soki oza na kati ya église pasteur azoyebisa oke bokoko eza mabe kima pasteur na puisque ye moko asalela bokoko soki asalela bokoko te na ndenge ni bongo mpona nini pasteur akokende kobala mariage coutumier yebisanga soki ke bokoko eza mabe fallait balongola mariage coutumier et puis mariage oyo eza reconnu le vrai mariage c'est mariage coutumier mpona nini ti lelo batiaka mariage coutumier epe ezali nde oyo nde elakisaka mpo okende na civil okende na religieux vous ne voyez pas que coutumier d'abord oyo eza nde eloko ya liboso même bango bapaster bazoya lelo na bamessage na bango pour ke baganye soki nakei na kati ya badetail wana kotalisa mozindo ya spiritualité ezali te parler à langue oyo bapaster bazosala na kati ya baeglise c'est bizarre mais lelo koparler à langue malarajabu eza kaka bonzambe nde ekiti kati na moto nde soki tokoki kotala wana mpe tozongisa bango na kati ya bible bakende kotanga na acte des apôtres d bamati likolo ya 7 ya 8 bamona kotala ere jésus alobaki ke l'esprit saint ekokitela bango l'esprit saint soki ekokitela yo d'abord il faut ozala na interprétation ya esprit saint eza teke shonda bakira bashida babarabara bashida bara ozoloba eloko oyo eza na kati ya interprétation te eza mensonge eza lokuta puisque jésus ayebisaki baapôtre na ye ke nakozongela bino esprit saint ekokitela bino bozala na esika epe atelisaki bango il faut bosambela puisque esprit saint soki ekoti kati na yo faut ozala na interprétation ya message ya langue parla ya langue nyonso balobaka na shondo bashida boye bango kiza lokuta puisque ngai eloko nalobi je mets ma main coupée
omona moto alobi alangi mpe interpréter yango na ntango wana ezalaki nini nameki kozongisa bato na bible na ye apona solola vraiment beaucoup plus na kamba bible te mais tozolinga totalisa bato kina bokoko na connaissance oyo toza nango toyebi bible toyebi nzambe mais tozolinga nde tolongola bato na beaucoup plus na ignorance oyo bato batie na kati ya moto ya bato par la langue yesu ye moko alebisi bayekoli na ye po ke ezala interpréter ok tous na correcien de asito matina zo epesa ba pasteur puisque na pesa bango ba chrétien oyo bazolobake bazokroire beaucoup plus na bible bible eza mabete eza nde bato baye na message et puis ba falsifier ba changer forme ya bible lelo comme interprétation ya message oyo ya parler la langue ezate dès que déjà interprétation nango ezate ça veut dire des mensonges au monde ate eza ignorance eza mama na ignorance na mozindo eza pasi et puis naza na souci vraiment na telisa tout le peuple ba comprendre qu'est-ce que bokoko qu'est-ce que pouvoir oyo ancestral batikeli biso mais ceux qui t'en permettre to kozana ta ko talisa bato na ye pona ignorer ba pasteur te mais na ye pona talisa bosolo pe kolongola bato na kati ya ignorance ya ko comprendre les vraies sciences et puis lever connaissance Mala Rajabu to que non mais matali mboka na biso Congo déjà président de la République Félix Antoine Tshisekedi ezali bongo deuxième mandat na ye depuis azui pouvoir yo za chef coutumier oza pe moto le makambo etali spiritualité bokoko eloko nini penza okopesa Félix Antoine Tshisekedi makasi po tatambwisa mboka na biso lelongo bani tokomona kuna na ngambo ya este guerre depuis azui mokonzi atako état de siège esalami kuna ya lelo tokenda ta ba 4 ans mais eloko moko tezo changer bino bato bokoloba mpona bokoko ata mokolo moko te tomona bino kosangana nde bapaster baosangana po te basenga kimia na RDC bino bokosala yango te nini bokoki kosala po te bosunga mpe Félix Antoine Tshisekedi tomoni akoyamba bachef coutumier eloko ni bino na ngambo na bino yo mpo oza moto ya spiritualité osunga ye po te kimia ezonga eloko ya liboso mama journaliste nasepeli na motuna na yo eza vraiment motuna moko ya malamu mingi esengi kotuna puisque en soi ya makambo nyonso tozosala toza ba vrai patriote na kosepela vraiment nasepeli d'abord na deuxième mandat président de la République puisque aza patriote aza vraiment congolais aza na souci ya Congo eloko wana nga ezokoporte nga vraiment eloko moko drogue et puis deuxième point yebaki deuxième mandat oyo président de la République biso nyonso ba chef toza sima puisque tala investissement na ndenge esalamaki andimi bokoko puisque azali mwana oyo atelemi na kata bankulu et puis mandat na ye omoni azwi pe atie mwasi liboso mpona kovalorize kotalisa ke pouvoir eza kaka na koto moko te aza moto apesi pouvoir apandi makambo nyonso makambo bapaster kokende kosambela kosala baveye kosala babiloko wana eza bazoluka bambongo na bango mpo basa enrichir eza koluka bambongo na bango basa enrichir bakoma na banini yango te nde peuple aza nango posa peuple aza na posa ba makambo wana te kokende kosambela depuis banda kosambela beglise nde bebisi makambo tu depuis banda kosambela baye basali bestade tosala bwe suka na bango ezalaka kanyaka mais longonia na président de la République puisque à comprendre et puis loko nga nazopesa longonia na ye nayebi ke na gouvernement yokobima lelo biso bata bokoko biso na kata coutume tokozwa place na biso poko sololo nyonso to sololi na makambo nyonso président atali ay ko comprendre que oui ezana batebele bazokotisa ignorance ya kolunga lelo ko bungisa bokoko bokitise bakote ebele mutu so mona lati bokoko azani mutu aza okitisa osa makambo mabe ndei ba pasteur wana ba pasteur bazobenga na bana lelo na ndako kulune koti za phénomène ba pasteur lelo zo mona ke basi bazobonga mabala c'est phénomène toujours ba pasteur kaka bango mo ba pasteur bazozwa pe ba pasteur bakumusala makambo plus désolé de là ya makambo bazosala ya kosala même ba science ya kodominer bandimi pasteur asali mabe mais mondimine toujours azondima so be biseki ya pasteur na saboite ote ne touchez pas mais ouais non yango te na longonia nanga sengo ezali makasi na président de la République na ningi vraiment na message ya moke na kopesa ameka kotala vraiment ministère ya coutumier soki lelo coutumier ya kozala wana ekozala longonia mpona biso et puis ekozala longonia ya kotambusa Congo wana ezali souhait et puis bosenga nyonso tozela baliti nyonso tosala nde yango wana ya mibale na mama na biso oyo ye ya mwasi atala kaka mama Juliette atala kaka basi pete puisque ya ye wana mais ameka kotala ba jeunesse puisque na yebi na makambo na ye na makambo nyonso ba démarche zosala toza déjà na makambo nyonso jeunesse eza la base totika kaka te bato bazalaki bokitise batelema liboso biso toza sima ya président de la République tozo soutenir ye puisque lelo peuple congolais et puis peuple africain bazala éveillé na par rapport makambo ezotalama na kata este ezali ke président de la République aza na bato ya entouré o vraiment baza vraiment na amour vrai te à Congo baza na ye ba ko sunga ite wana vraiment qu'on se le dise baza ko sunga ite yango gouvernement faut ba meka kotala
tozalaka na posa ba poste te tolukaka ba poste te mais tolukaka beaucoup plus ya considération biso tozali ba sel bato totelema na kata ba léopard lelo ba léopard ezwa ba couple sala makambo ebele tozala na kata nini wana tomona makambo ezotambola tomoni mpe ndenge nini lolenge mbongo ezotambola longoni na président de la république longoni na mama premier ministre na biso et puis souci na biso ezali jeunesse olia kimia eza na kata mboka poke kimia ezala na ntango kala bakoko na biso bande kosala ndenge nini likambo moko boye ye bazotalaka bilanga ezokopesa susu banini te bakokende bakosangana na bakumu bakolo ya mboka ozomona bakosangana bavandi balobi me ndenge nini awa neo periode oyo biloko nde tosalaka récolte esali boye te bakozwa chamba yango oyo moni chamba bakozwa makasu bakosangana bango nyonso basage bakosaka bakolobelanga place wana bandeki kobota te bani kobota et place oyo ezalaki mbisi ezobima te bakosaka mais pourquoi pas lelo tozonga na bokoko na biso mais baye koyebisa biso ke bokoko eza mabe yango moni tozokose déplorer yango tozolinga kotalisa bato ke pouvoir ezali eza kaka te kokende pa mindele nde ozwi guérison non lelo bamalade ebele oyo bato bazoki koluka yango bazobimisa bambongo ebele mais guérison nango eza na kati ya Congo malade eza ebele oyo bato ake mpe libanda abimisi na affaire ya ba 100 000 50 000 dollars mais awa avec nzete oyo bakoko batalisi biso avec kasa avec poso avec mkuwa oyo batalisi biso aza na facilité guérison ndeti makambo tali diabète yo diabète okekoluka ngo na kati ya hôpital ndenge nini pozwa guérison nango non bakosi nde mpe na mondele esimbaka etikala kosimba te bakoko na biso na temps kala bazalaki na badiabète non batika kokosa nzambe ye moko asali révélation ya nzete apesi na guérison nango puisque nyonso bapesi na motu eza teke paster fa sambelo pozwa na kati ya guérison non yo moko mutu soko se constater na kata bokoko no makambo nyonso ekozala ebele yango ozomona lelo nazomona bato ebele omoni bozokolandaka na basire ba internet ne sont pas initiés baye na kata spiritualité baye bino spirituel bakobima pe ebele ba charlatan sont nombreux bazana basala ba postage basala ba biloko monde basala ba numéro spectacle yango te guérison spectacle yango te initiation aza initié na nani bakomi kokosa onga nazaki initié na boy ona zaki na non bolongola makambo nyonso boyokende nango nga nayaka toujours kopesa bino notion et puis nayaka toujours kopesa bino message nga yeyo mala bayo bamonanga bayo bakomprenanga bayo bakonsultanga bayebi ke moi nazoya pour ke nakokende kodétruire bato te mais nazoya mpona éveiller bino ignorance oyo bokoti nango okomona publicité moko boyondo monongo kiza nde danger non yango te nakokata mutu awa ti sinabengi bankulu awa na meri chamba me balakisi nga ke baza nanga eza preuve ya kolakisa ki baza na pouvoir bato mosusu monde basala spectacle baza na kati ya makasi ya koguérir te baza na spectacle akokata mutu akodisparaître pa awa akometa wapi yango mpe poso eza na yango non moto abotaka te eza koya oza na posa mona spectacle non souci neza nini voilà rajabu vraiment tokopusana kaka tukeno me matali phénomène kulu na ville province ya Kinshasa toloba peta na Congo mobima mais eloko eleki to ya kulu na Kinshasa na biso ya moyen te iloko ni penza bino ba chef boko conscientiser ministre na biso ya intérieur asala ni tomoni phénomène panthère noire ekoti bako kanga désordre na ba innocent ebite bino pe bako bobela no bakoko pe nde yango mabe yango yo insécurité ekosila na ndenge nini bakonsila biso bango moko bazo comprendre te phénomène kolona d'abord eza un esprit oyo eza esprit ya détrition eza esprit moko ya mabe oyo ekoti lelo te esprit le bandi depuis Kabila yo ndenge nini ozwa ndeko na yo boye ozokata ye ozokisa ye mpo makila ebima totalaki yango soki bozongi na bafilme ya basamorai bozongi na bahistoire soki tokozwa batante tokomeka kobeta bahistoire ya basamorai tokobeta bahistoire ya bamoka bamokati tokoya na bahistoire mosusu wana tokofa expliquer eza esprit nini wana batenimisaka kaka bapaster te oui c'est vrai bazotia bachef bazotia bakelke chef iya na basage mosusu baza na basuka mboka oyo baza na kata Congo baza na makambo mais baza na droit ya koloba baza na droit ya kopesa makambo wana phénomène kuluna eza kokanga bango te kobeta bango te ezaka tosaki na chaque commune nyonso ya 24 coins tozosaka bapesi mpena makambo na makambo na oloba bachef oyo bato baza très spirituel eza baprofane te ya bato ya mike te oyo baya na mwa connaissance moko boye non makambo onga nazoloba bankumu oyo mpena baza baguru du temple oyo mpena baza na kata initiation bamona mosika mpo phénomène oyo ekosala scène en plein nango tozomona oyo nani boye na plein oyo nde tomonaki tosololaki déjà makambo wana tozotala makambo mosusu tokoki kodevoya yango te awa mais ekosila kokende kokanga bajeune bakomi kokanga lelo bainnocent et puis makambo bapesaki bango basala sur le terrain yango te
kopier kokanga kovioler alors yango nde te président de la République aza nango posa fo basunga ye kosunga ye fo bato baza fiable bayebi pe pouvoir makambo nyonso ava ezala na moi elekaka na butu ne pas bakoko na biso bazalaki ava basala makambo nyonso fo bakende baconsilite soki ezalaki bongo te lelo ese tonga tozwa déjà indépendance non na kati ya indépendance ezalaki ndenge nini tomeka koexplike bato moke na kati ya table ronde ezalaki nde batie mbongo batie or batie mabele biloko nyonso bakangi yango batie babiloko ezalaki identique okoidentifie te mabele eza wapi or eza wapi mbongo eza wapi mais ezalaki na bankumu eplace biso sikoyo tobetaka tolo puisque bakoko na biso bazalaki oyo akomi nzinzi akei nde averifie boatali ya mabele ya yango oyo nde baye kopona kesi wana soki ezalaki bongo te estce lelo tenga koza indépendance botika tembe botika mpe kokende na bapaster oyo bozokende baza basali nazokoatake bango nde bazodétruire Congo bango nde mpe bazosala lelo tozala na makambo bango moko mpe bazofinanse barebele bazozwa lobiko nini yo yebisanga lobiko nino bato bazozwa na kati ya nzela bapaster bakomosala makambo biso tozosala paster azobimisa bato bambisi eza tu yaneze paster azosala makambo epe bozokwara nango bolobi ke ye nde paster ke bonzambe oyo ke ya biso bokoko ekomi mabe omoni eza nde ignorance mama nazokoloba mpona koatake bapaster te nana ntina na bango te eza cope na bango oyo basalaka preuve ande yango moni lelo bazalaka shonda bashida balobamaka chaque jour soki otuni shonda bashida atata molimo wana ekitaka fo eya na balangi nyonso ya bato oyo baza wana fo bayoka selon bible nazoloba na bango wana selon bible eza ignorance batika kokosa nano peuple de Dieu epuis bino bato bozokolandanga bolongola ignorance oyo boza nango omoni bokoko ezali pouvoir moko oyo soki oyebi yango te luka bavrai initié baoriente yo ndenge nini okozala na koko no akenda mpo kozala na contact na ye nazotalisa bino de vrai message ekomi sorcellerie te puisque motu mpe akufaka te yo koyebisanga tosalaka réincarnation soki tokozwa ta tokosola réincarnation de la motu akufaka ndenge nini yoyebisanga message eza ndenge nini ndenge nini ata kala oyo bakoko na biso bande kokende epuis baya kopesaka biso message mpo nani tozalaka na bandoto eyaka olingi obima likambo moko boye eza na bamessage mosusu vous ne comprenez pas ça olingi obima bolotaki ndoto mwa mabeke camarade no moko batielaki eloko ya mabe na kati ya nini yo olobi oh camarade nango wana jamais mais oloti yango mais koko na yaki apesi yo vision ok après des jours okomi na poison après des jours comme na poisson na lota ikutu ndoto boye mais message yango wana pozangi discernement ozangi initiation moyo koma na po wana ezate siko faut koluka un vrai initié alakisa yo orientation wana Malaka Diabou toza toujours na ye toko continuer moke na suka émission na biso Malaka Diabou tout le bonhomme matali phénomène papier mouchoir lelo ndenge na pangisi mo motoki nanga eza pasi pona boka ngona nzela na boka ngona wesele mfu ya terrasse na vandi batu bakomi kobanga babi ete bato mabe banganga o bandoki bakomi kosela ba papier mouchoir bazwa chance ya bato bazwa le mususu mwa mikolo na ye o etikali na sa moyo mikano ko expliquer biso na mwa mokuse bayimboka ba comprendre to boka so na sete to tia ngo to tu ezali mutuna moko ezali mutuna moko malamu et puis na komeka un peu complaigner ngo pe makasi ba yoso balandanga des années ça fait 11 ans passé expliquer makamba papier mouchoir omoni mutoki na yo okoko boka ngo n'importe quoi te n'importe comment te lelo ezana ba musicien mususu basela kaka ba linge oyo ya ba période ya basi bazosalela yango bazozwa yango epeza na bato mosusu bakenda kosomba bapape mouchoir oyo bobwakaka na bahotel yaki ye role nezalaka na ntongo 5-6 aza na bagérant hotel asombaka bapape mouchoir je te le dis wana eza eloko na kodevale te na eza bino déjà na koloba puisque sont des équipistes nde baosala biloko wana aye asombi yango kozwa betoile ozosutuka ke ozalaki na mobali no moko bozali na problème moko ya mabe te boye pouf likambo moko ya mabe mbala moko ye mais likambo moko ye boye ndenge nini makambo banda osimba mbongo na maboko ozosimi mbongo osala likambo moko fo likambo moko boye ya ebloke pouf kaka bamakambo ezoya bazwi nde étoile na yo bazwi kaka étoile na yo baétouffe yango pouf babloke mpo nzambe atindi mutu te na mokili asouffre nzambe atindeli mutu na bénédiction ya makambo tout na kati ya mokili yango mutu soki ozoutilize papier mouchoir osokoli opangusi papier mouchoir na yo zwa yango tia yango na kati ya saki na yo kotumba yango to tia yango obwaki yango place oza rassuré ke nazobwaka yango keba meme na bapoubele baya kosomba yango bapoubele oyo bana bozomona bazoya kozwaka ezali eloko eza na kati ya réalité
o nga nazo kotalisa non plus pona ko kimisa batu na bolamu mais nazo talisa batu mabe o eza liboso na yango omoni phénomène wana na lobaka yango nazo continuer toujours ko loba phénomène wana papier mouchoir ba inoso bozana na tana boluka kozwa ta ko consulter mal puisque na connaissance spirituelle eza na bayo baza initié mingi olele bozomona babimi na kata TV baza batu bazo kosala oyo bango bako kosala mutu aza na numéro ya makasi aesala pe ata 45 numéro même ça numéro mais pas peso ka résultat likamoko eza difficile vous voyez et puis ça botali bango na ba comportement ne sont pas des pratiquants baza initié pa banani basala nini bauti wapi bakomi wapi yango moni bino bozolanda ka internet moni publicité bufolandi batongo bozo kekutana bango se bozo soka ba résultat na ye pona défier mutu te mais na ye pona kotalisa connaissance spirituelle onga nazana connaissance onga nazana ngo eza bano na sali puisque nazana secte des inspirés révélateurs de l'ordre médiatique na kata secte wana nazo ko apprendre batu ndenge nini ozala vrai initié ndenge nini ozana kata contact au-delà ya makambo na yo mais na selon na pouvoir bokoko na yo ozana kata ligne moko boza nango ligne nyonso bakendaka na mutu na kata orientation ezate ko brûler tape o batiaki na kata ligne puisque ki coutumier babota makango banomaka coutumier te olandi nde moi message wa muke na koloba na ba nyonso bakozana kata bata o esengeli ke bakota même ya muzindo ba meka un peu kozwa contact nanga ya kozala na présence ya kozala plutôt sur la long et à large na sili ko bima pona kotalisa bino ki nazali wana pona kosunga naza pona président de la République naza pona kotalisa connaissance spirituelle naza pona kotalisa au-delà ya makambo etali tout bokoko mala raja butu talera na oki olobaki zo ko initier bato to moni pe ndeko moko a initier tunya ko sala mwa makambo oyo ça soko ko kota ameka mpe ko expliquer na mwa mokuse ye azali vraiment mwana yaka mwana bazo ko bimisa ye azali vraiment mwana non ezali mwana azali moko azali mwana kasi zala boy pusa na zala na kati azali moko na ministre na to bimisi ete tozo kotalisa ka toujours bokoko ke kolobake bokoko eza mabete bokoko eza bondoki te bato bazo koloba surtout na kata coutume nga lelo na tsaka mutu na kata contact oya bakoko na ye ero consulter nga na kokeno makamba makila te o bazoloba na sala ka sacrifice liboma te ya makambo ya liboma te ya kolekisa tata ya kolekisa mama eza te pesa eloko linga mingi yango te spiritualité bato bakendaka bongo eza nini lelo na pesa eloko moko nena lobe eza na ignorance ya bato basalaka eza na mutu mususu moni maître aza initiative akobenga esprit moko boy esprit na ye posa ya likambo mbongo abenga esprit mbongo mais esprit mususu aye poko bongo pona nini maître wana ayebi ko se aza na initiation te poko benga esprit mususu aye ça arrive mutazo c'est la résultat moko boye oh maître wana sala makambo ebele mais apesi résultat te pona na sa initié mwana aza initié tozo ko initier à bientôt baza pe ebele peut to kolakisa bino pe secte bokomona ndenge nini basambelaka ndenge nini tozopesaka valeur toujours à bokoko à la prochaine émission tokozwa temps bomona ye pas azali moko azali mona kasi maintenant nous vraiment tokomiser na kata mozindo te mais à bientôt akozala na facilité ya kozala puisque azali déjà mwana o déjà tozopesa déjà nguya tozopesa pe déjà passage ya pouvoir pour ce makambo koko sala ebele tokobo pour ça sur la émission ya foma la radio na baimboka nyonso bakolando partout dans le monde entier message na ngayo na koloba vraiment monde qui bible lobaka que le peuple périt par manque de connaissance connaissance ndezo kubungisa bino makambo ebele lelo bota la preuve année ba pasteur ba s'enrichir pour ça nini pour ça l'ignorance eza trop babungisi o eza vraiment authenticité ya pouvoir na biso nde yango moni souffrance ekoti lelo zomona makambo to ezokoleka président de la République akobanga te puisque aza patriote o biso nyonso tozo ko soutenir ye et puis na ndenge vraiment atelemisi pouvoir ya bokoko apesa biso tozala na coutumier moko oyo ayeba ko diriger pouvoir coutumier ordre kokota et puis makambo ya malamu ekozala ya mibale bata la jeunesse kolia eza pasi pona phénomène kuluna bato baza na kata makambo wana baluka pe ko sose ba vrai spiritualiste oyo ke to vandi pe kana bosala makambo na terrain ba panthère noire ba koti terrain mais bakomi ko boma bato nde yango te président de la République aza nango posa bazo boma bato pona nini bazo kota vide bazo la kiteti ya makambo na bino mokili ya bino te eza na baye baza na kolo mokili baza na kata makambo alors ekozala vrai na bato tout bakoluka ke bazwa approfondissement ya makambo puisque à part wana na guérison makambo ebele naza moko na kata spiritualité bato ebele bayebinga na bakaba malade ebele on a koko cité te pour que na moment oyo mais koko cité nga na plus 243 98 43 42
679 wana soki baconsulte nga wana plus 243 98 43 42 679 soki baconsulte nga na numéro wana bakozwa nga bakozwa na facilité ya kozwa nga po ki tozala na kati ya contact plus 243 98 43 42 679 nde bazwi nga tokota en profondeur ya makambo ebele nakosepela soki kokopermettre nga lisusu naya susu kotalisa bato naye awa mpona kokritike bapaster te mais naye mpona talisa peuple de dieu monde tout ke ignorance oyo baza nango eza malamu te omoni mutu aza mabe mutu aza mabe mama nazali nde yango wana matondi mingi bonaki biso de partout à travers monde entier na malaka jabu apena tozalaki na kati ya temple bomoni bino moko ndenge makambo ekosalema tokoki kotelema tokomi na biso na suka merci na bonisi bandaki biso partout na monde entier merci na Christ azalaki bongo na nsima caméra tokosinga bino toujours bosabone massivement boaime bopartage tokozala malamu mingi ngai na bino soki nzambe azongi te tokutana na mikolo ezali dernier nini mpo seke koko na ngai eyo oyo asalelaka mosala oyo ezali kan ya koko aleka na vie akufa atika nde kani na ye nde koko place eza na kati ya pouvoir koko soki oyambi bango répondre sabisimaka bikanga na merci beaucoup oyo nde koko na ngai ye atikala na kati ya pouvoir ni nyonso zwa edi vois Qu'est-ce que soit-il? C'est ça la pouvoir sacrée.